Maman, benga mutu loba nanga keze mission. Kokenda nanga ba jana ndo ke nanga te surprise po nini présent. Rit. C'est quoi ça? Fils oyoka. Zambé. Na laquelle pena mukolonga to sala ki kama. Ola mutu. Non na kati biso mbala zate. Maman otaka loba te kama obali na yo moko. Et pourtant l'information c'est aussi si l'information nous uti na suka te na mito to dana mwana. Donc j'ai un bébé avec lui, c'est mon mari Okito Mata. Rich. Qu'on s'assemble. Moi c'est nauti. Moi c'est nauti. Mais tu sais me maman. Par rapport à Yanine. T'es na quatre somme tam biso son de somme tam ma bezanan. Oui, ta zoba. Rich. Nga zoba. On mi benga moi ça ma ile libala selon yo makambo fa régler en boy. On régler en boy. Mais tu n'as pas encore le boy mais yo pas boy. Papa fils malin. Bébé, je te respecte. Non comprendre quoi na kanda. Non comprendre quoi na kanda. Non s'adresser na yé. Moi si. Tala. On est bien de la bande ko beto peut-être tout cela qui camarade. Mais je m'en fous. Beto on ta mo bande nga bi. On dit que ta mo bande nga. Maman karambwana. Pardon maman. Na bunda pardon. Bimbisanga yom to bengi biso. Na vipo mtokuta na mtezaka na kanala mutu. Azes kala sa ke tokuta na mobile na ngato bota bana. On a comme ça maman ça accident. Na bandeko nyonso bakolanda biso un peu partout dans le monde wana na pesi bino vraiment le sako et comme la bino bisika ezwami bino merci beaucoup na bandeko nyonso to bakolanda chez biso télévision to lobaka toujours émission ondeko ekokani na yo ekokani na ngai ekokani na biso nyonso to lobaka na chez biso télévision sponsor officiel c'est Jésus-Christ de Nazareth yende numéro 1 il y a chez Bisso Télévision. Merci d'avoir déconné sur tout bakolanda biso. Na bravo Jésus. Merci pour nos commentaires. Merci pour nos reproches. Merci pour l'amour vous a apporté biso na katia bravo Jésus parce que le but de bravo Jésus c'est la réconciliation quand Christ est le chemin de la vie et de la vérité. Les histoires ou de réalité de vie, des intimités qui touchent de foyers, de familles, de camarades, des oncles, de tantes, des neveux, je sais pas moi, grand-père, grande-mère, belle-sœur, nyonso oyo ezali poete epesa biso na bandaku leçon to biso bato to ko retrouver na kati ba situation wana toki mambangu na betonga na biso ezali zinga na ba coin o za likambo peut-être sala ezali ya malamu te à travers cette émission. Bravo Jésus et tindo o se repentir, o se confesser, o luka Yesu Kristo na lolenge ya solo. Merci beaucoup na équipe technique mobimba ya Biso Télévision. Là je vois Eli Elias na pesi mbote bisiko zali na pesi le certifié de Nijmo Solo. Mbote papa bisiko zali wana na bosanité vieux Jojo Lukaj na pesi mbote vieux Ors na bosanité papa Ox ye wana vieux Jojo na pesi mbote na bosanité papa Chic Mukadi mbote bisike zwami yo orphelina vida ya maman Emily. Bientôt c'est la rentrée scolaire et kozala malamu na motema malamu bozali nango orphelina vida ya maman Emily. Bientôt c'est la rentrée scolaire, je pense que tokotika na un mois déjà pour soutenir orphelina vida bana o bazana bitike bazana besoin de sungi na ngai na yo et kozala malamu mingi moto moko akoki ko zwa to ko kumba eloko moko te senga rara toujours moi batuba accompagner. Jésus-Christ avait 12 apôtres pour que mission il y a l'œuvre de la croix et s'accomplit. Ceux qui vont sungi
maman Émilie et kozala vraiment malamu mingi. Merci à toi maman Lydie Moukadi na pesi mbote bisika ezwami bino plus 243 81 0027 303 eza numéro nanga bo benganga pona terrain o ezotekama o eza destiné pona ba orphelin eza na Sele Bambu mutu a motema malamu akolinga ko soutenir ba orphelin na nzela ya kosomba shawana pour que to sunga ba orphelin to pesa bango bisika to zongisa bango kelasi parce que ça un mois de Jésus singa il faut to installer bango et kozala vraiment malamu mingi toujours dans notre rendez-vous de bravo Jésus. Je suis passé sur le plateau nazana maman nanga Brenda maman Brenda na pesi mbote oko edenga ndenga ate micro boye poto solano bien bande ko ba ta biso ba capter yo bien boni yo Kimia mwa mukie bo mususu eke wapi na ba problème kaka mususu eke kana ba problème oko kamba biso na losambo avant to solo là vraiment problème te. Allez-y. Seigneur to pesi yo merci na masolo tozo solo la za nzambo kozana biso ne bandel kino suka to temenyo so eza diable et mon biso te na kombo na Yesu Masia amen. Amen. Orome osunganga mwa muke o matiranga voix et ko salanga vraiment bien. Maman Brenda salani. Bon, naza couturiers. Na tonga kamena naza mo salibala. Ah, oza couturiers. OK. Donc ce ko beta ba midele. Ka fe funa na liputa la mo tongela ngaye. Problème te. Obenga biso bata bravo Jésus. Il y a un problème? Oui, naza un problème. Na niveau libala nanga. Ah, tu es marié? Oui. OK. Boni papa kasi. Aza bien. Boboti déjà? Toza bana mibale. Ah, bana mibale. OK, d'accord. Bon, na makambo yo ezolekila makasi. Tellement na meki kozwa solution ngamoko koluka na kokite. Yango mona benga kibino na nzela na bino na koyi po kozwa solution. OK. Problème naza nango naza na minanga tokola na ye banda bu mwana ti lelo. OK. Mais na moment makam nanga ya libala na minute ezo simba te. Ah, donc yo na papa moi nungu ezali. Kimi ezate mama. Boni amina wangu. Amina nga bon na yebi eta na ye penza te po tout monde na resusu te a se retira kaka boye et l'autre côté. Raconte-moi un peu tout ce que nous raconté biso amina yo. Amina nga wana to kol na ye mama banda bu mwana. To koma pena famille. Ata zate pa na ba ona kolala. Olie sika moko biloko ne pena lie. Pa na biso pe soki na zate ata pena ndeko wana pena ndeko nanga. Donc meilleur ami o ezara si je peux comprendre il y a famille quoi. Oui, to koma pena famille. Donc là il no pe des jours ba parents pe kuna ba yebi na bango ke to koma pena famille. Brenda so azate Brenda bisolo non vraiment nazomona triste na ebité. Allez-y. Bon, problème oyo nazaka makasi po naza mwasi. OK. Eyo betel solo camarade nanga. Tokola mibale nga na eki camarade ya mibale. Wana pena camarade nanga ya bomwana Rit. Tokoli, tokoma famille. Pana bango na accès okota ata 3 jours na sali, tobanda kokola bongo, tozola tandenge moko. Ozomona oza rendez-vous, tozoke biso mibale. Nzambe pa ye kusala, nga na bali, ye pa bali. Mais tema balaki mobali mo taka ba fonctionner moi eloko ezalaka te. Na banda ko sunge pa komande ko wana pe lipasa nanga. Même na famille ba banda ko benga so ba dragon. Soka ya ye kaka dragon. Muninga na keboy. Tozo yebana, toza famille. Bon camarade nanga oyo mais eza na un problème te. Mais comme problème. Parce que même rentrée scolaire ya bana, azaki même azo bota. Accouchement ozomona leti ezate, maternité nazo futa. OK. Kama nanga tanga ekobala makambo eleki kandi na ebisio na osaba rentrée scolaire bana ya ye ya ngai po ya za bana mibale nga pe bana mibale. Mama moko
nayebi te makambo na bango nde elekele bango na libala. Camarade nanga se décidé à bomane libala. Donc aza camarade nanga na koya pe kotika ete toza kaka. Azaki soki aye na ndaku, songa na mbonga provision te na kotinda ye kota mobali nanga. Se lande na bureau. Wana mobali na biso. Kenda pesa okandi to salaka. Ako kende pas du provision, azui mbongo, boule pe ma bezate hein. Potozaki bandeko penza. Mais c'est ton meilleur ami, c'est normal. Wana pena aleki na ndeko. Mais moment moko boye na mon camarade komi benda azaki oya leli soki naza ngona pesi so naza ngotala ndi mobali nanga akozwa. Mais camarade komi benda omona zo yate obenge ba kuyamba te tant libala ne pe ko kufa. Camarade nanga se décider ke na Angola. Tango aki Angola tout monde na esute. Contact pe katanaki na camarade no na camarade na contact ke katanaki toyo kana te me bana atikaki pana bango na tala bana. OK na zo charge na zo tangisa atikala ko expliquer ote pourquoi c'est décidé atika libala ayebisanga te o mobali mbongo ezate pusaka ba raison na ye kaka bon na ko mona pe mwana mama nyoko amate kwa nga pe na c'est soki esimba te fo usanoka divorce ndasala ne pe divorce. Chérie nanga musala pe e kotinda na mission de service na Matadi. OK Tanga comme na Matadi to solo la kame ko solo échanger azaka ça un mois kuna un mois kotoyo akenda penza aume na Matadi aume penza na Matadi ka boulot c'est ka papa nazoya te boulot oida mabeza te parce que mbali nanga lingaka nga wana pena mobali nanga. OK nazaki na idée te. Mina mama moko boye mama nanga na okuma okabasango o azui mwasi mosusu s'installer kuna bon et comment ko ça nga bien te na bina landa mobali na bandi ko coincé na ko motie ba pression nazoya soko salbo nazoya te chérie nazoya na koya problème te nde mobali nanga ekoya mama Olanda ki na Matadi yango Olanda ki ete donc na ete semaine on soko sili oyete yeba semaine to bandanga na ozana Matadi. OK tanga taleka pression alors yebi ki asaba makamne kuna alingi tena ya ndo monya yaki. OK mais mama eza passe eloko penza eloko na nzima ki te ko komelanga penza. Mobile nanga tango ye azaki téléphone ko sonner aiso chérie yamba yebisa na zana occupé sala boy na yamba quand même. Mobile a changé ce qui appelle akubanda mbangu aki kuswa na chambre soit chaki libanda amikangi na mutuka ozomona mutu na douche azoki sokola na téléphone abanda ko kitisa. OK tellement pe na okaida ba sanwana ngana femme sage na koko meme na brutalité trop brutalité yango na bandeka kozela malema na ebika ke jour moko eza ya kolo loko mais nous na neuf ya muyibi mama loko nzambi non c'est quand même temelela. OK na butu moko mbala lali na ba pena journal lelo fo na kangai tema ebi na zaso na lali na nga abosa na téléphone akanga kite non qui appelle donc azui na moni numéro kamai na nga atia na photo. OK akomi mon amour elekelinga mon amour oui na téléphone mbali na nga kamai na nga ka rich auto koli na ebu mwana o na zaka charge aba neti lelo. OK mon amour o rititi bona yamba kite appelle ekati na bina verfouiller na banjo kota nazomona ba vidéo ba photo ya bango mibale na ndaku na bango bakoma mwasi na mobali mais nandimaki yango te penza mama malgré moni ba photo na omona on lokwa on dirait ndoto monti siko na omona on ndima te nazoyeba te bato bakokanaka o to nini. Camarade na ngai penza camarade na nga na koki partager solo na bato te parce que na moni na ko ma pezoba bato bako sekanga nde bayebi nga na mobali na tozalaka
tellement nalanda bino et on a été partager les solo lem susu nanzia na bino na kozo ma solution qui mezati mama kama na ko sangelo côté Obenga qui était bon na benga qui aboyi ko yamba na ko na ko kasango aza kinyawa na kepa bango bayambanga isunde tozala te onde bazwanga na problème okende bazaka likolo azate okomona pe mwana zoloba mama za chambre te azate wa azate ko wana bana mike camarade oyambanga te so bengeka ma copine obenga ona za kini mena za mama kamuna osala na remarquer que eloko asalinga yango ezo sali soni ko pusa na pembe na nga tema na ozwa ta yo mona na ete yango na ina lisolo abo sunga ngai na kimete na ko kufa ka boye tina otambolawa muteme zozoka. Mais pourquoi pas le quoi vous s'habituer déjà dans la famille à l'ami c'est Rita hein? Rite oui vous messieurs déjà dans la famille à Rite pourquoi pas la maman Rita ça maman bango azali mais il fallait partager quand même la maman à Rite parce que maman Rite a maman na yo bon journée moko na kenda koluke na solo na ye na kutaka ye pa okende église na invité donc a moninga na moni na tili papa bozulanga kitambala naza pressé nga mona oya na ndaku ça va na mama na ba problème faut sunga ngai ote na roya bon na luka grande sœur na bango okay. Grande sœur ne Jubi bébé na bi tantine sunganga tala ote eza makamba lokuta onde yo na rich bozalaka soit loko rich aza na ngola mobile loko aza pe mutama makambu et koza bakuta na ki bakanga na bango ba photo bon soit ezate po andimanite na ipse pe pa na biso mais na moni solution te yango na beka bosunga non kokatende na zabo nazoyeba te na sa nini osolola na mobile na yo après avoir comment na ba photo wana po na solo ni te okay na solo na ete na mona on dirait pas ko ndima na eta ko wangana okay a tuna nga permission uti wapi po parce que téléphone est pour na kosimba yenda pesa nga nzela mais loko na mona ki nga moko na zo mona pe loko ezo benda ndi problème yango ezo kufa kana na mutema okay sikoyo à part comment on a ba photo et là on est convaincre yo qui Rite réellement à part les photos à part au suspecter mobile na ba téléphone longtemps au téléphone tout ça ni no pende convaincre yo penza que réellement Rite ba bimala mobile ba photo na bango ya chambre bana ba photo ba chambre camarade nanga na ko bosa na ete nga ko bosa na camarade nanga te ata na kangi misu même na solo na ye na koyoka o Rite okay na ko bosa na ete nlande même ba conversation na bango ba voice na bango misu pe na zwaki comme preuve yango moni non ko kate mama nga ko bosa na Rite te okay o lukela solution na ozanga ne loko sala na oyeba te na sa nini. Voilà, merci beaucoup. Maman Brenda Tolandio, vraiment la bouquet. Je pense que ma téléspectateur peut balander la bouquet. Ah, Isa, bravo Jésus. Il y a toujours la solution. Tu as moyen, tu as solution. Ou écoper ça met la biso pour que tu la solution la likambo peut te mettre clair dans la situation. Oyo et que ça la vraiment malade. Mingi ko s'inquiéter na hote. Il y a toujours des solutions. Mais là on enseigne à battre la kimia. On battre la kimia pour me taper sa solution. Puis après sa kimia marabunyo se za ranzambe. Bonde là. Asambela. Usambela ka. Boni kasibana Rita. Bana baza bien. OK. Bana ba bien. Pas ba on peut commencer au pesa moi les lok ba comment au bomba bana. Okay. Oka regarde soka oyaki obenga bande ba kama prenda. Lisuka ba otala mona bana bakoti na ndako. Tu okende mona bana esute. OK. Na mona bango esute. Voilà, merci beaucoup. Ceux qui viennent de quoi technique vont côté la sport et puis on se retrouve. Ah, tu as une fête, une vie d'agenda. To sunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mila salaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge
bana bato nyonso baza kotanga polobi mpe tokóma bato kola pambola bino mi papa shika pesa likolo benga ye mpenza ya kosi te so omoni ana te kende mbala moko bibele elobi soki olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosone pe akobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozwami na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby ya ba orphelin. Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Merci à Orphelinat Vida, merci à maman Émilie. Na muteo malamu oko kambaba na eza vraiment kitoko nzamba kozanga te ko pambola yo bande ko po ba kolanda publicité ya Orphelinat Vida tika ete nzamba tabino pena na motema ya kosunga bosunga na moi $100, $200, $1000, $3000, pourquoi pas plus que ça, parce que bana vraiment a besoin ya lisungi. Le numéro de maman Émilie est là, ceux qui bobengi bokozwaye directement au sombi ata sac ya ba sac o ya kama l'école o memeli ba paquet ba carton ba cahier to ana ngoposa ba bic to ana ngoposa ba couverture tout et ko aider ba na biso na rentrée scolaire kalka un mois lombangu pour que nzamba osanga te ko pambola bino papa fiston kanda boni kimia ezali mama na ngai kimia en forme denga ozomona pour kimia mususu ezalaka peso taika mutu bo comprendre que non kimia ezali bato mususu ato mone boye munene santé aspect pe ressenti pe na kati boye le problème est ça plus c'est l'intérieur hein bon dans ma part kimia ezali damazo batela vraiment très bien boni musala kasi te musala vraiment côté wana kimia pena ezali susu OK kimia ezali malgré ba difficulté za ngate za musala vraiment nzamba zo batela zo épargner biso vraiment na makambo yo za na ngopusa te ya na musala donc bref maintenant côté wana nzamba zo su. OK papa vous êtes marié papa Kanda? Oui, je suis marié. Combien d'enfants s'il vous plaît? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Oui. Bon, OK, tu invites qui on a Bravo Jésus pour faire des analyses par rapport des analyses sociopolitiques, les analyses sur la vie, sur le pasteur, sur le pays, pourquoi pas, parce que tous nous sommes des Congolais, Congolaises, pourquoi pas c'est là. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Boni Banakas, madame, ça bien? Mes enfants, ça très bien. Okay. Ça très bien. Avec maman là-bas, Brenda. Ah, Brendi. On a ici Brenda, mais OK. Ça très très bien là. Bana ba les cas vacances bien, vacances et les cas bien. Et les cas là-bas très bien. OK. Très bien. Et papa nanga Kanda, est-ce que okoki ko sunganga mwendenga te micro boye pour que tous à moi bien. Toyo kana bien. Étant que homme marié, ça arrive deux fois déjà dans la vie au talipé jeune fille boye na ei moro boye. Il y a ko sepela na question kilo et ça vraiment kilo thème on a déjà marié. OK. Mais tout ça ba humain. OK. Tu vois? Tout ça ba humain. Na kuki ko sepela na ndeko. Rapport ya ndenge na moneli. Mais ko sepela moko te kino ya ki ekoma ba relation moko boye. Tu vois? Ngana milongo là on a classe 1. OK. Parce qu'il y a d'autres gens à peut marier, mais ceux qui moni pe ndeko moko ba ko kipete aluka s'approcher, la ceux comme ndenge mususu. Mais ceux qui na sepela kate c'est faux. O sepela na yo. Bon,
Mais au s'engage à endetté. Ok. Nzambe il y a des femmes où Nzambe akeli bango bien makasi lokola babino. Donc comment on a nzela qui alekisa qui utala ime matamukia, c'est un peu difficile. Mais ça arrive un peu de fois on dit que les hommes sont des infidèles. Est-ce qu'on partage même avis là-bas? Non. Tu vois maman kamususu eloba makaka. Makamusu eloba makaka. Et il y a des gens qui se trouvent à peine à kati. Mais il y a d'autres gens qui se trouvent à la kati. Il y a batum sous soit se trouve à basa infidèle. Ah oui. Batum sous peut basa na bon fidèle. Fidèle au cas babiso. Ah toi tu es fidèle à ta femme Brenda. Oh waouh mais fidèle. Madame Brenda a eu chance au rejoindre alors. Ah oui, il est vraiment ah oui ça a même fils kanda na se retrouver. OK. Na se retrouver vraiment na ba choix et puis na oya lingaka vraiment pas mobile pas na. En tout cas, en te voyant comme ça, tu es chic. En te voyant comme ça, trop jeune aussi, je peux dire, excusez-moi. Mais quand tu me dis que tu es fidèle, waouh, félicitations. Bon. Parce que c'est pas donné à toutes les jeunes de notre génération, ces jours. Ouais. Maman, au moins, il y a d'autres gens. Aza mukolo na âge, mais aza mwana muke na esprit. Manque de maturité. Ouais, manque de maturité. Mais il y a aussi d'autres gens, Azana est jeune, jeune, à penser à ma case, le cas. La sagesse des Salomon. Voilà. Ok, d'accord. Et arrivera peut-être, excusez-moi, parce que tu es marié, et je voulais peut-être te le sur le mariage, please. Ouais. Étant qu'un homme pour t'aider, ta femme, quand tu le vois, quand tu le vois comme Soso Monaye, Maman Brenda, tu as dit. Maman Brenda, voilà. Oui, tant que mon Maman Brenda, est-ce que a répondre à na lo lengenio solinga qui moi ça? Oui. Sans succès. Oui, sans succès. Sans succès. Oui. Sûr. Ah, mais je t'ai dit ce qui est vrai. Sans succès. Vraiment. Oui. Elle est soumise. Très soumise. Respect, poli. Aibi comment bachaka mumbala à l'aise. OK. Aibi comment on prépare. OK. Donc ça bien. En tout et surtout. En tout. OK, papa fils na bengota papa Brenda komba madame Nekotinga. Papa nangai fils kanda. Tango zomona lelo ba couple belé tant que ba jeune lelo et ça ba couple belé lelo et ça l'esti il faut qu'on les se dise hein. Ouais. Oui, la jeunesse réclame aussi et puis le taux de divorce plutôt est tellement élevé. Voilà. Tout ça bala na un moment donné au monde to yo kanati. Voilà. Au monde to bala ni un moment donné nanda ko esimbate. Est-ce qu'on bal nanga? Est-ce que vraiment moi sinanga? Et pourquoi? Même les hommes, même les femmes, comme ils n'ont pensé à quoi, pourquoi na balaki? Fallait attendre, fallait na fanda. Et tant qu'un homme marié, et tant que jeune aussi à te voir comme ça, qu'est-ce que tu peux donner un conseil par rapport à ces couples aujourd'hui qui te regardent à la télé, que ta sagesse au copé sabango lelo pour que leur couple, étant que jeune et réussir? Bon, ce que je peux dire, nga naza déjà na ran et ba marié. OK. Donc ce koloba na koloba pona sunga bandeko oyo baza tango mususu na posa ya kokoma na place olinga olingo kende na bato baza na batin ya kisheri ya ki fiançailles. Voilà. D'accord. Lelo ba couple mingi ezo umela kate ezo kabona parce que manque non premièrement eza ya préparation ezaki muke. D'accord. Ozomona bandeko mususu balingani bazo même pas temps ya koyeba na bien. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Okiki ba combien d'étapes boy. Ba combien d'étapes boy. À bientôt là bazo qui ne vraiment si c'est déjà makambo ya mariage. Après 6 mois on a bat baba là. Voilà. Or, essaye loko mo esingaka ko vraiment temps. Ndenge nga na zo temps na Maman Brenda. Toza vraiment temps ya koyeba na ki fiançailles. Et puis moi sinanga za boye alingaka boye te bonde alingaka
Il pas qui temps ya oye banga vraiment bien. Chaka kanda plutôt. Aza na boye, aza kana boyete alingaka boye, boyinda alingaka te. Soit qui vraiment temps ya koye bana bien. Ne lelo oyo et boteli biso fuyo toza nango lelo des enfants. Donc je suis pas sûr que non il comme ko ya mapeli susu le quoi séparer biso parce que tout ça qui déjà temps ya koye bana bien oya zali ongana zali. Papa fils, est-ce que c'est pas parce que entre l'un et l'autre dans le couple batu ba jouer ba hypocrisie na période de fiançailles to na période de chérie parce que abombi manzaka to ba on a terme africain abombi manzaka nae pour aboyi peut-être mobala découvrir tout moi ça découvrir c'est qu'il est ou c'est qu'elle est mobali to moi ça qui découvrir ka caractère mobali to ya moi sinanda kwa dibala. L'hypocrisie joue aussi les rôles dans katia qui fiançailles. Oui, hypocrisie et joie. Mais tant qu'un homme sage, un homme sage voit des mains de loin et puis il se cache. Nzambe a créé qui premièrement mobali. Très bien. Nzambe a fait ça vraiment mobali, mayele moko boye. La connaissance. Connaissance ou exact non devant mutu. Oiseau tromper yo, sous vraiment un vrai mobali. On comprend que oyo is avanti. Oyo relation oyo est souka, oyo est continue. Tu vois? Mais et ça fait mbali misuba ko sa mana bango pe hein. Hypocrisie pe koti et dominer pe mobali. Moi ça là type pour soi-même. Voilà, et dominer pe moi aussi. Tu vois donc ba komi koko sana. Bazoko sana babolinga bongo ti oyo mona kaka ti batamoko boye. Et bota nango fou moko malamu te. Hypocrisie ezali. Il y a des gens comme ça. À la kisio comportement mususu tango boza ba fiancé. Tango tina ndawa libala et abandon la qui s'appelle sous comportement mususu. Pour na yo il faut mariage pardon pour na muta ko tana kata mariage qui fiancé il faut durer combien de années? Combien de mois, combien des années pour que muta connaître un mutu. Voyez ba mutu. Bon, moi je fais une année 3 mois. Une année 3 mois. Avec Brenda. Ok. Donc, pour Nanga, na mona qui na une année 3 mois. Oui, ça peut t'aider, yo mobali. Oh, mais quand même, peut comprendre moi si bien. Parce que tu vas une seule fois. Donc, il faut se préparer bien. Très bien. Il faut se préparer bien. Et ça, il faut rapidement, non. Donc, il y a une année et 3 mois. Mais pour la bande comme sous, c'est pas. Au cause un peu au-delà. Au cause un peu le col en aïe. Qui fiançailles est quoi arrivé 5 ans, 10 ans? Bon, 5 ans, 10 ans, c'est trop déjà. 5 ans, 10 ans, c'est trop déjà. Bon, bande comme on l'a dolo landa koubou, on talem soubou, à la fiancée déjà 10 ans, on va 8 ans. Bon, ça arrive. Formé à thé. Non, ça arrive aussi, hein. Moi, ni les lots. Mboka pe ha eza kosunga biso te. Papa fiston to koma okendera akuna on dembela la mbo ndeko mususu paza na posa sala makamuna rapidement mais mboka ezo sunga te possibilité malamu zate emona ezo mabiso tina ba 5 ans ba dirango pe zape bien po ezo aider pe to yebana mon pe na suka na ngope omona mariage on peut 100 000 ngote mususu c'est pas dit ba dot c'est les lever. Mes parents vont vendre ban na bango te. Non. Eza makambo nzambe ya maman. Moni bolingo soki simbi eza makambo nzambe. OK. Soki peut simbi te eza makambo nzambe parce que imprévu eza eloko yo to satandaka nango te. OK. Mais yaka. On suit déjà yi alors. Tant que no bala maman Brenda est-ce que babo kilo na yo ba simplifier qui to benga ngo facturité parce que étant que il met au sa facturité est-ce que étant que chrétien plutôt toko ça ba facturité parce que moi na ba tekakete liste de dots au ba salela kio est-ce que ba éjargera qui to ezala qui nango normal. Bon liste ya dots ya moi sinanga ibrendi bon ils ni loko moté c'est déranger ngana kati. Premièrement na mona ki en normal parce que nazaki na bolingo na ye. D'accord. Nazaki na bolingo ni makasi
tant on a su liste nanga Nathalie à discuter zanga raté. Ouais. Mais tout et ça qui n'est pas normal. Bah bon, d'autres c'était pas au-delà de 5000. Non, même pas. Bah ça n'est pas normal. Ça qui est normal. OK. Ba parents le ba comment senga ba boîte ou on senga ba écran plasma ya munene. Yo mon onde. Et c'est pas vraiment bon. Bon. Hein, et ça vraiment malamuté. Au moins temps to balisaka ou bien temps ba balisaka biso moisi. Et ce qu'on a été. OK. Beaucoup de ça au senga mutuka tout consort là. Mais il y aura d'autres jours où vous avez problème. Voilà. Tu vois? Vous avez problème et le rappel sous soutien zonga. Voilà, merci beaucoup papa fiston. Question souka pour que to chité na biso. Aujourd'hui si tu arrives que au moni master normoko abetelo du solo ke aroma obimana na benga kanaba na ti se ba terme na biso ba kinoiserie hein pour eza moi bien. Master normo bo to collègue mo ya musala yo ebiso alobi kandande eza boye omoni momi na nga palin azana mine mo boye mais non mo beta na mine wana na installer na fandisa na poser pe a problème ayesko na di solo du genre comme ça bete là aux ondeni to yamba ondeni quel est le conseil qu'on produire na collègue to ami non na kuyebisa yi auzete c'est pas bon. C'est pas bon. OK. C'est pas bon. Ça c'est blessé ta femme la femme à la maison. Wana ezako blessé premièrement Nzambe. Wa sala ki beaucoup tanana nous. Et Dédé ezako ko blessé la femme. Tu vois? Non et ça y bref. Vous êtes déjà occupé. Tikana moi sinayo. Vraiment. Vous sala fini bozo sala. OK. Voilà, merci beaucoup. Je vois que fils Azolo Bela trop maman mais vraiment tu es chrétien hein? Que Dieu te bénisse vraiment. OK, voilà, merci beaucoup papa fils dans son songelayo le sport et puis on se retrouve. To sunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe pe akota makambo na bino. Basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame milasalaka oyo te me ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kozite te so omoni ana te kende mbala moko bibele elobi soko lingo sala likambo malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo eko sonner pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer oko moissonner yango un jour. Tozwami na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro oyo. Orphelinat Vida, lobby ya ba orphelin. Merci de retour sur cette plateau. Orphelinat Vida, ya maman Émilie, Sunga ba orphelin et kozala malamu mingi. Rentrée scolaire, je crois, dans un mois, quelques jours. Et kozala malamu mingi na $100 na yo, $210, $1. To carton bakaye, sac ya bakaye, na yebi tata mutuka bakaye, memeli bana Orphelinat Vida. Et kozala malamu mingi nzambe ako pambola yo. Papa nanga fiston. Nazalia maman. Nazongeli yo vraiment. En tout cas, tu es en forme là. Oui, Nazar vraiment. Vous avez tu à l'aise. Très à l'aise. Oui, papa fiston. Est-ce que Kondi mana benga deuxième invité? Poto meko solo là. Ndeto solo non kaka. Ouais, maman, oyo. Oyo za émission na yo hein. Vraiment. Bon, Nazar wana kapona kondima oyo loba. Oh non loba. C'est pas un problème. Voilà, merci beaucoup, Papa Eli. Ceux qui m'ont ezali, oui, là, deuxième invité, là.
bisika azali otali na réception soit na bureau papa chic oye na e ekozala malamu mingi. Voilà. Maman, s'il vous plaît, prenez place. Fanda, merci. Mais c'est ma femme. Ah oui. Je sais que c'est ta femme. Papa fiston. Tu es satisfait? Oui. Bon, je n'arrive pas à comprendre. Il y a un problème. Tes problèmes, ça n'en est. C'est juste que vous êtes en couple, non? C'est ta femme. Tu es où? Tu es plus. Makambo est mabala, non? Je voulais mieux azalawana parce que tu me solo là. Maman Brenda Boni. Madame. Vous êtes en forme? Oui. Tout marche bien. C'est quoi, ça va? Ça va. Ça va. Ça bien, ça bien. Ça bien. Bon, maman Brenda, papa fiston est devant toi. Papa fiston, tu m'avais dit que tu aimes ta femme, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu peux les dire comme ça à l'émission? Devant elle? Est-ce que pourquoi il y a aussi non, il n'y a rien. Très bien. Oui. Elle est là devant toi. Maman Brenda, papa Yohan. Brandy. Oui. C'est vrai que je t'aime, non? Oui, je sais. Tellement. Ok. Mais Azaïn a quelque chose à faire ça. Ici? Oui. Ok. On repose aux questions. Oui, Brandy. Rit, Azanan Panao. Rit. Tu parles de quel Rit? Rit, ouais, meilleur Minanga. Mais aujourd'hui, va bien Rit, oui, meilleur ami na yo. Azami na yo. Bon, et Panao. Et pas l'anga ozala quoi? Azami na yo, Brenda. C'est quoi? Deuxième question. Namatadi. Bondo va nanani. Brenda. Mais pourquoi tout ça ici? Ah, on a plateau. Parce que Andi tozo solution. Est-ce que ngai soki na kei voyage? C'est juste pour nous ça la Brenda. Na matadi na ozana nani à part ba collègue nanga musala kuniza magama musala na ozana nani. Oku sanga poani chérie. Oh. Brandy. Oku sanga poani. Rita comment moi si na ote? Jésus. Maman, s'il vous plaît, hein? Oui, papa fils. Brandy. Ah ouais, naïve qui va te battre à la biche. Oui. Beaucoup de monde. Makambo ozo mata yo wana oyi mati. Ma femme, je ne sais pas. Pour tout le monde, kuna nandaku, tu m'as rien dit. Et puis au préféré ah on a plateau boy. On poser nga ba questions au poser nga na ebité suna no peso ba réponse nini. Richaza na ni pa na ngai tu console là. Richaza amina yo. Na mata di jeter seul. Est-ce que linganga? Oui. Pour nini kasuzo bomba vérité? Na mata di ozaki na nani? Brandy. Maman, na linga vraiment ko silikate ya. Eza vraiment ndenge na ngate. Mais ko tinda ngate. Ko tinda ngate na silika. Brenda. Je répète encore que ko tinda ngate na silika. Makamo zotu nga na riti.
Nana la kisanga riti. C'est pas toi? Ngai. Oui. Na laksa ki obo blingana. Chérie, po nyoza mutema mabiboui. En tout cas. Kande baloba koliana mobali eza koliana ndoki. Oza ndoki. Oh, Brenda, zelanan. Yo ko funa nga awa. Oye kwa kizenga no? De tito vanda o bato vanda banda ko bazota la biso. Yo zo yebisa nga kama riti awa kingala kuma mbala riti. Oui. Eza solo. Ozo confirmer? Oui. Brenda. Est-ce que ngana yebaka riti? Nana yakana riti nandako. Ngai? Mama, ce qui riti wana amina yo azwa courage ya kobanda ko yaka même tina musala na ngakuna. Nana natina yi. Ngai? Mais ngana aider riti na simana yo. Tu na bana aider riti c'est pour toi. Tu nengeni koma na sala quoi makambo yo zoloba. Papa, ko aider oui, pour za camarade nanga za camarade na minute za mbanda. Azaki camarade nanga. Il faut aider parce que tu comme bandeko. Mais na tinda ki auto aider na ndenga bongo? Oh. Chaque fois mutema mabe. Brenda. Oui. Tu ko benga mutema mabe. Wa mutema mabe. Na tika ko benga mutema mabe. Papa fils. Maman. Mais est-ce que makambo mama zoloba? Eza ya solo to eza ya lokuta? Mama. Riti wana oyo zoka riti asa amina yi. OK. Ce qui lelonga na yebana na riti, la grâce na yi. Ce qui na zoka 100 fois na ngai na zo pesa riti wana eza pona yi. Il y a d'autres fois riti akoya pona yi ko senga quelque chose, il y a tine na musala. Mais na ndenga mabete? Mais quel ndenga mabena? Ta keba. Keba. Brendi keba. Keba. Donc n'habite sur ngoyo sambusanga ishaka a bato ba notala na TV uza pozo sambusanga comment? Et il y a la preuve. Oui. Brendi. Est-ce que yo ça na be preuve makamozolo? Oui, na be preuve. Na zoki onka na téléphone na yo. Oui, na mona ba photo même be audio na bino mbale. Na yoka ki tout. Ya mwana ndoki no sala. C'est la Brendi c'est là. Brenda c'est là. Donc yo o vérifier le téléphone. Oui. Otali na kati. Oui. Na sala kiango. Depuis quand? E bandeka mko na sala kiango. Kana buto alobi e bandaki. Maman, tu vois, on m'a dit que tu as awa. Brenda. Mais il y a comment que tu courage wana. Maman, au moins d'accord ça la désordre. C'est là. Non, papa fiston s'il vous plaît. Brendi. Fais gaffe. Et ça sonne une période l'obstacle. Maman, fais gaffe, je te dis fais gaffe. Oui, bien bien. Na kitaka suna tombo ki po yebi bien. O ça les locaux. Yo ça na média. O ça ils sont les côté papa. Maman, et ça boyo kana ki papa fiston. Brendi. Ceux qui ont des preuves ils malunga. Na ola kisayo. Na za des preuves. Vous avez des preuves. Na des preuves chaque. Vous avez des preuves. Na des preuves. Fils, o como sakananga yango nde e poussa ki yo bakanga mabota po yo ki osa buzoba. Tama kamozo bisanga. Brendi. Yo zo ba poussa ki nga bakanga mabota. Oui. Il y a peut-être le docteur le baki ceux qui continuent pour que bout césarienne et ça a un problème. Mais on va ça là qui yango. Yango ki no. Yango ki no ko pousser yo. Okangela nani? Na okangela yo. Oh. Oui. Brenda. Papa. Brenda. Na yebi tout. Maman, na yebi te émission ngo. Papa. C'est pas. Non. Maman mtazaye na posa loba marambo ya zaye nango. Mais makambo ko yebisa ngo awa te. Na loba ngo awa. Na loba ngo awa fils. Osali mabe mingi. Na sali mabe. Déjà na matadi. Oki obota na mwana. Oui. Quand yo mtobi ke docteur alobe ngala bota te na vanda pona kufa. Mais so linga ngo ko bota te. En plus na nani? Oh, attends. A confirmer makambo. Non ke na ba voice. Ti azo ebiso ke mwana na posa na yo. O rumela te. Yo na ko comprendre que so ina ki tu l'as fait. S'il vous plaît. C'est quoi ça? S'il vous plaît papa fiston. S'il vous plaît. Brenda. Yebi fina ngai. Yo, yebi fina ngai. Oya osambusanga na na média. Non, monsieur, s'il vous plaît, écoutez, kosi mangate. Assez oso benga na média pour na sambwa.
tout qu'on sort là, c'est pas un problème. Hein? Papa, pardon. Papa, Chic, Yoko aider. Tu sais combien de chefs vont faire le mandat pour Otalanga? Vous êtes sur un écran? C'est bon. Et que si là. Merci beaucoup, Papa Chic. Merci beaucoup. Papa fils, Mikita, ok. Maman, Mikita aussi. Papa Eli. En tout cas, bon, est-ce que c'est là? Non, encore sa troisième invité. S'il vous plaît, papa, pardon. Non, encore sa troisième invité, Nangai. C'est quoi ça? En tout cas, qu'on a vraiment malade mingi. To solanaye. Oui, merci. Papa Eli, s'il vous plaît, troisième invité. Donc, téléphone, comment nango? Hein? Jouer na yo, swinga na lali, yo sur téléphone. Yo, c'est comme ça, non? Ngambal mabe. Ok, c'est bon. Ngambal mabe, hein? Ngambal mabe. Entrez. Ngambal mabe. La paix, ça y fallait. Papa fils, s'il vous plaît. La paix, ça y fallait. La paix, ça y fallait. Prenez place, madame. Prenez place. Vous vous confirmez que vous avez des preuves? Maman Ritiboni. Qui m'ezaka ndingo mona? Qui m'ezali? Ouais. En tout cas, tout ça qui est de notre mieux pour que tu trouves une solution. Qui m'ezaka maman? En forme? Ouais. Voilà, tu benga ki maman Rit, tu benga ki yo papa fiston, en tout cas, excusez biso. Na nyo sezo le kala. Madame no atinda ki biso, atinda ki ba numéro na bino. Tu benga bino pour que toya, to solo là. Tozwa solution na maram oyo ezotungisa ye. Donc toza invité pour na ye. Voilà. Ye mutabengisaki abengaki biso poto bengisa bino. Maman Brenda. Maman Riti yeyo. Ton mari est là, papa fils. Amina oyeyo. Rit. Nasalo nini? Eza oto bande kola kanga no toko kabana te. Yondo banda koloba teke mobali atanda na koka bola biso te. Eza yo tenga no to pesa na comme dragon. Tu peux nous pissinga passe. Oselbo pour nini? On vient nini on a pesa ki ote camarade na ngai mwana mama. Obosani mwana mama. Maman, s'il vous plaît, na ko pesa lokuta ta mulaité. Tu vois? O za ko to vandi to komoka makamo lokuta. Oza ma jeje. Ngana to komoka sina mbali. Fito o wangala ni. O mobali na mwasi na usiko seni. Likono ngoto bota. Ya makasi nyeza. Mama mba benga mutu loba na nga keze mission. Kokenda na nga ba jana ndo ke na nga te surprise po nini présent. Rit. No ebisao na so da to bota mo ya. C'est quoi ça? Fils oyoka. Zambe. Oyebi Rit. Na lakeli pena mukolonga to saki kama. Ola kela mutu. Wana na kati ya biso mbala zate. Maman otaka le bate ka mobali na yo moko. Et pourtant l'information c'est aussi si l'information nous uti na souka te na minute toi dans na mwana. Donc j'ai un bébé avec lui, c'est mon mari Okito Mata. C'est quoi ça? Comment nous fait ça batu Rit. Qu'on s'assemble moi c'est noté. Moi c'est noté. Mais tu sais me mabe? Par rapport à Yanine. Biso sonde to som tam tema bezanani. Rit, na peso faute. Na ko peso faute. O peso na faute ni so mto lobana nga jete. Na peso Brenda de faute. Oui. Kwa mta zoba. Rit. Nga zoba. Onde ngo mi benga mwasa maele ya libala selon yo makambo fa régler ngo boy. On régler ngo boy. Mais tu vas pas qu'on va boy mais pas ba boy. Papa fils malade. Ana yote bébé. Je te respecte non comprendre quoi ça nakanda. Non comprendre quoi ça nakanda. Non s'adresser na ye. Moi si tala Rit. Oyo bien de banda ko beto preto to sala ki camarade. Mais je m'en fous. Beto o sa mo banda ngadi. O bi ka sa mo banda ka. Maman kama bwana. Pardon maman. Na bunda pardon maman. Tika na beto peli ko se suka. Non, il m'a répété pour la
otobota nano mwana yo ki ozoya biro na ngai na bilama ndambu dozali na programme no kero sa muninga no escalier na biso ezalaki asalaka tokutana na vie yango na bandoya mutu tokutana no mutu ezalaka na kanala ya mutu bongo te mama bimisanga yo mutu obengi biso na vie mpo mutu okutana no mutu ezalaka na kanala ya mutu aza escalier asalaka tokutana na mobali na ngai tobota bana onaka mobali na yo te mama ezaki accident oyebinga mpenza bien bino mende boza moignorant aza te mobali na nga tika explike papa ye sikoyo ayebi likambo eleka mobali na nga nde naza boye naza mwasi awalena otobota soko fini mabele na nge ebima mai papa mwana swadiza mwasi na ye wana asoyefutu te asolo te talao bebela yo osala te nandoki na ndimi nandimi oyekolinga